milangi wana Charlie solo do beta faire zo 5 passage mazo kende kaka ezali na to beta yango eza orchestre na orchestre eza lokola mayonnaise ezalaka eloko moko te mayonnaise ezala ensemble ya maki ozelo ko bosangisi epesi mayonnaise c'est comme l'orchestre ce que batu balinga ba comme ça pour na dédouaner ba soulagement na bon faire rigola ou rien papa avait até ba chele miko mo yemba mais ba chepe miko na arranger na o ya pesa de la timide na arranger de son comme de la timide Junior nakoba muke papa 1 minute kana expliquer bako zang prendre nous le bal yoka omoni pour na comprendre dossier oyo c'est simple ils ont deux choses ça dit pour na comprendre dossier il y a ba musicien ferré ils ont pour au commencer kinani parce que biso tango pepe kala kofi ezaki orchestre oncle na biso basaki orchestre na guitariste ya pepe kala tombe ba voyager bango nyonso bakomi na aéroport ya Cameroun oncle na biso oncle na ngai ya voilà ye mutazalaki azaki lokola leader homme ba musicien bazaki bango nyonso ayoka tango bakangi musicien moko na lo po ba monisco visa na yondeleza bien te oyebi tango bakangi ye alobiki tozana bato ba refula bango nyonso ça veut dire que tango ba musicien ba kotaka ba makambo elinge laksake ba o ba pimelaka bango simple ou bien ba funda bango bazana ba plainte kuna parce que ceux qui ba pimelaka bango ba kopimela bango nyonso. Parce que ceux qui t'ont coté ici 10 personnes, il y a même dossier, parce que ils ont un dossier mort, parce qu'ils ont orchestre. Ceux qui ont pimé là, 2-3 personnes, ça veut dire qu'il y a 2-3 personnes, ils ont un problème. Parce que tant que pimé là, orchestre, parce que il y a une délégation, il faut pas pimer là, tout nyonso. Parce que nous avons besoin de tout ça. Bakangi ngai. Bakangi visa na ngeza bien te biso nyonso botika biso wana soki nga natangi bakombo na bino na bike tozana 4 personnes wana ba obenga bango nyonso 4 pour ba contrôler bango ça dit que roi batu nyonso to ba kotsaki eza na mutu moko te visa ne bimaki ya mutu te yango to lobati premier toto bande ba kotsaka liboso pour bakanga ba o bakanga ki wana. Parce que bakote bango nyonso tela moko bango nyonso bazwaka na Dias Arena ba o bakotaka bango nyonso bazwaka bongo bana batika la ndeni bango bapesa bakota te ba oyo yebi wana babo ba mona Congo bakota te bato bakota na Dias Arena ba mutu bazwa maka uza kota te ilunga kota te bozela sisaka pour c'est simple. C'est simple. Ceux qui m'ont appris à kota te ba ilunga na nani ba kotaka ba kota bango nyonso ça dit que ezalaki eza équipe. Tant ba kotisa ki bango nyonso c'est simple à comprendre parce que konga tikala o kota te. Ceux qui m'ont appris à tikala o kota te c'est pas grave. Bongo ba marka ouz na ilunga. Bon ba marka ouz na ilunga ça dit que bango toyebi que bango faut la bazana problème. Ce que problème est abo. Problème on est comme baolinga ko communiquer ngo bien te. Ça veut dire que ceux qui mukolo orchestre, mukola ko linga ya ko communiquer ngo bien parce que faut toyeba que to loba na ba employé na nyonso bazana o nyonso ana droit ko bima loba faut ezala yemo mukolo orchestre lobi ke bo loba parce que problème au bien. Tangu biso toya ko condamner bato basala pas faire boyeba ke ba orchestre wana ba leader wana bazala ko ba dictateur. Exactement que simple ngamo na ika kana loba non faut meeting de utano chez ye mukolo ngonde bo mona ke ba o nyonso basala kana kundeti DG pour la koya pa lobby que problème eza boy so qui meeting de pesa mi pa Jésus de niancité yebaka mutako pesa raison normale ezate to kondana batuana te batuana bazana bango pour rien. Parce que mukolo orchestre lingi ko communiquer bien te mukola ko linga ko loba raison bien yemoko na TV avant ni ma lobi ke ba dossier yango réseau ba pimela valable eza yango et ko za la simple c'est ça et les padres à rolobela oté ça veut dire que to condamné bango te to bi les padres en fait les padres il est pas comme ça au moment en tout cas sur au moment les padres soka oya lobi yango c'est que
à Souki vraiment yekoloba yango. Ou bien pesa maloba côté ya mutu te tu banani bazali. L'ité akanda ebisa bino. Ba communicateur bazali. L'ité akanda auto ebisa bino raison ni yosali ki yazo visa. Parce que on dit mabalité akanda te fo bimama na munoko ya Tracy ou bien ebima na munoko ya nani oyo. Ya bateau vraiment auto yebi to yebi sir. Ah, on a raison. Oui, on a raison. Il faut bien mon autorité à Kanda Malbanisa authentique. Comment l'idée à Kanda faire à Olobangota? Au monde Mouko, il y a ton faire été papa. Tracy et les assoka lobby et ça faire. Avocat naïe ou bien baluki le mot va salir conférence. Papa Tracy et les amukolo le kana TV à lobby dossier. Il y a visa wanande bapi melakaba musicien. Biso nyonso to moni yango ya solo. Parce que soka lobby makamba lokuta longo orchestre. Akolongwa akoya kokosa te mukolo Tracy akofana na TV lobby moi ba pimela ba mission visa eza pona boy c'est fini débé sili parce que biso no toyebi que Tracy nganika au moins biso no toyebi que Tracy akoya koloba ba ventirité parce que akolonga orchestre yango wana soki mukolo Tracy ou bien ba oyo bazarama toyebi vraiment sir ndeti mutuloko la mutuna biso politologue aleki na teva lobi likambo boye to considérer parce que tant aloba makam na ye bato babambaki mabanga parce que bayebi ke e kanga mama ko faire balite akana mamba lobare kanga vraiment papa to considérer onde nini awa olingo so biso susu tango politologue na ya lobaki awa ke ba mission ba ki Afrique du Sud po na bazwaki ba visa te Tracy alobi ke eza visa te siko yebisanga yango na pourquoi komaki yokana pesa pourquoi komaki dire dossier wana parce que les deux bazana poa ya maloba parce que ton basali confusion bato balatisi yango orchestre parce que bazana poa na kata orchestre mais soki ngai na yo to lobi yango elata nango orchestre te parce que ezana ngo na poa te yango na lobi soki de bango mibale moko na bango leki na TV avandi vraiment ekoloba dossier wana yebaka ezala biso nyonso to komona ngo esikoyo dossier ngo ezaka ya solo o nyonso to pensaka to kolobango mais nga na yebike ndeti ngai na conscience na nga na yebike bafunda bango bazana ba dossier kuna c'est simple à comprendre bazana dossier kuna parce que ba pesi bango droit ya kokende Grèce mais pourquoi pas droit ya kokota nino ya kokota Paris. Parce que Grèce est à Schengen, ils sont au talio au monde. Grèce est territorial. Papa, même territorial, ils sont fundio likambu et kolanda yo. Non, Yolanda parce que territorial, on doit dépendre na Schengen te. Voilà. On dépendre na Schengen te. Yeah. Et ça, on à Kanda bazwaka na ba Marcaouz na ba musée kindingo ba kota en Espagne. Il y a ça visa wana territorial. Donc ce ko bimi nango siko comme nango otambo na Schengen, otambo na nenga mayu eza faction. Et le reçu kolisaka ba dossier mususu na ba sima. Yango wana to ba zuka vraiment na yenga lo ba musique et baby hein. Sambla qui vraiment makambo. La musique est baby parce que mutu moko boye a détruire ba tout. Musique ezaki boete ya kokenda kufunda na boye. Des fois on a bon mandula on a comportement bana basi garçon wana. Parce que makambo basali soki pe ba memaki ba dossier makambo oyo baning batuna epemeli banda ko finga et ngoza la bien te parce que oyo veme asu musique te oyo komelaka même ba lobby producteur à lobby ba komeli ba préfet ya Paris ba lettre wa moni siko ba biloko mususu oyo biso emoto solo la awa na place Gaulois yo inervelogue ta mususu po azo revendiquer droit na ye moko boalingo orchestre na ye et ya ko grand complet yo comme ko benga hervelogue fo Gaulois au moment où bango tozo mona sur le 100 visa par exemple sur le 100 visa ba pesa ki bango au moins 70 visa ba na potoir ba tikali mais biso ba Gaulois nazara na bo pété yako démarrer ta mususu sama yako démarrer Junior Bouton mais donc na ko funda bato ba tikali ikasi ngona kasi mais ngona les problèmes ne ngona na pas problème faut ko komela sikoyo faut ko Gaulois to Junior Bouton qui va pas bangunda faut ko komela bango tout CC ni ba ko ta CC c'est comme ça faut faire tout le monde
eloko akosala ekomeli eloko akosala bien fo biso pe bino pe biso nyonso ko toyebi mpe kokoma tobanda kokende kofundaka baoyo batikali wana c'est simple parce que batiaka bameli na bango wana baprofétire babiloko bato wana nyonso ekoma kaka bongo parce que c'est fini parce que inutile ngeloko nalobaka oza na posa kolobela orchestre na yo mais toyebaka mpe ndenge nini ya koloba omoni biso nyonso tona baproblème mais nayebi ndenge nini okoki koloba c'est-à-dire kovandi bo ndeti boye tomonaka point moko emarche te na olobela ngo mais naza na bafaçon nini na koolobela mais junior soki nayebi te soki afâché akendaka vraiment côté osenti ke junior akendaka très à côté c'est-à-dire que soki afâché acontrôlaka te c'est ça le problème à junior mais Rose en a raison kotomboka mais biso nyonso tosala makambo bango basalaka kofunda ba Jaël kofunda ba oyo wana ba Alexis kokomela ba prophétire bayaki na visa ya boye bango batikala pona boye c'est fini parce que oh bango basalaka bino bo memango lokola musique bango bo memango lokola musique te c'est simple faut que sala oh bango basalaka pour la paix pour koloba pe pour kolobako et si là, ça veut dire que oh bango basalaka, on est capable de faire ça. C'est ça le problème. Non, il y a un roi, il faut te longo l'esprit au genre que oh ceux qui tressent les lobby problème moi je vais plus mettre sur visa et au sopa biso rien. Et on a ça va hier on sous ta là colère on sous se remata pour mona que na kaka na likambo oyo ne visa. Et on a moussa batu misusu et ça te voyez au sopa et si to sopana excusez-moi 15 000 places ING Arena, tu beti 20 000 places, 20 300. Accor Arena, tu beti 9 000 places. Suisse, non, non, pas conscient, pas possible, va visa. Donc, tu beti basala minene, zéro visa. Donc, si on a possible, raison, par exemple, que tu vas plus mettre un visa pour tresser les alobis, pour na boue. Ne so pas biso. Ici, tu sopana, dans la minute, tu fais milice, mais salema. Et quand tu as CC, code 16, et quand tu as CC. To biso tuto ba no dénoncer ndenge bango basala ka biso makambute ko sopa biso te si to sopana et si to sopana bakanga biso Marcaouz to beti 4 concerts munene soldat na biso lokola Marcaouz 20 ans plus de 20 ans d'orchestre a raté ba concert wana ton dimasute si to sopana we raté que biso non permettez Brandon nga qui na sens au normal makamuto le bien en vrai kacho bakanga biso eza pene ya bakoka donc arbitre azoka mones to senga bando mais to boye o senga bando mais okiso izo tanga biso alors biso photo sala ou bien match o esuka na bando te ezalaka match mo ka mutu mo akota kaka boye abimisa mobulu pora esila ka ezalaka match mo izikika boye alors photo ke na ba alternative wana mais poto ke na ba alternative wana il faut siko bango ne ba aider biso parce que ngati lelo na comprendre te DJ Brandon Christelle Oagi danseuse ya Fabregas asala retour involontaire na Congo parce que akokani potote mais azongela ka na Congo na ambassade ba PCA visa ayape poto mo ayape poto atigala na poto visa la niveau tala niveau au senti pe que non bato pe que non o ba sala makambo CC au dessous pe na biso ya ni ozui docteur s'il te plaît permettez Ozui garçon oyo Mignon Abraham Ozaki à JBO. A tout ça na ça 5 jours. 5 jours ba ba refoulé. 4 jours ka leader na banzo kota 4 jours ba bimisi ba libéré. Alors biso siko so tozo ba ke to ça ba marche to manifester. Il faut to ba soubassement autre marcher parce que bato na lobby na bango eza au-delà ba tanma tozo ignorer. Mandat précis la mando ya ba patron. S'il te plaît roi Oloba qui s'il te plaît permettez roi Oloba qui papa. Donc, biso photo ça ou to ça la lobby, il faut eza au-delà ya batannement toujours ignorer adversaire te. Adversaire a eu place à fanda. Pour catch o bakanga biso ya bakoka oyo, ti le Marcaouz nenga zabo ya comme na grâce maroko lobata obimate et l'équipe so makasi. Tout ça la ki fier, tout ça la ka ki o ba vi bombasté to vimba ka na sengo to nyonga. Parce que oyo et comme na niveau mususu, photo bimisa mayele parce que trop c'est trop. Sinon te ezozo habitude et ezo allié. Ce qui le lot, ma mission kotika na pote za sur l'X même si tout le monde en l'X parce que tout le monde a battu sur l'idée na mission na difficulté. Battu sur l'idée na mission na pétrin.
batie leader na biso na place onini te donc yango tozomona ok asu league stage ngezaka akende na ye mais en minute tata tozwi mosusu est ce que moto wana tokozwa akota ambasade baopesa visa kote fu baréflexion mosu efanda yango wana merci mais zela ngai una bakisa na yo ki ndeko akam olobi yo Virginie akoti comment mais papa makambo yango mpe eza ye mosusu Virginie azalaki na lupemba na ye bapesi ye visa ya Schengen peut-être ye mosusu azalaki na lupemba na ye azwi visa ya Schengen. Vous pensez que biso tozawa tozosepela yango tolobaki Marc Aouzi depo ayaki Grèce azawa concert, ça fait mal de voir que un grand artiste le roi Marc Aouzi moto abandi ebandi ya carrière ya na palmarès na Alias Arine Ozalate Virginie oui Virginie pas Azaï Schengen qui ah voilà ce que Azaï Schengen ça veut dire qu'à côté tout va continuer le système Marc Aouzi ndé mutu abeti 3 poteaux dans aéroport 3 poteaux on ça y est parler. Ah voilà donc apparemment de la alliance à côté na système na éviter ce que ça sonne et alliance avec na visa alliance visa na vérité o te bandiko biso mo tokoloba c'est pas un problème il faut que loba bango bakeni batikala batutu batikala wana balobaka te tokobanga nini biso tutu biso il faut ka tobanda kobangaka Giro baza la vérité te omoni semaine au papier ve fala beta na free bango bakotsa bagolo Hollande wana bakotsa ba Grèce bono banga bango boye pona nini collection si ça te toque à Giro zo loba te bon on sait la mention ngalo loba pona kita junior semaine au papier ve fala ki omoni semaine au papier ve fala ki semaine au papier ve fala beta conseil na Afrique du Sud semaine wana so botali bien ezaka entre mercredi ya semaine wana ba Florence bazali déjà na aéroport on a ba danseuse eza semaine au ba passeport ba monsieur Bunga bazani na vérité te ba bande kozela so ba sisi concert ya Afrique d'ici après ba ko sa ba passeport na maison Schengen et tomba ti ba passeport Bunga semaine voilà tu vois pas Schengen te wana te ya jo ba masolo na ba ko sa ba tu na pina ba information ne bazamu ba misele ke passeport zeleka marque ou ça dit passeport passeport de service ya vert so bo tali bien papier vous na voyage na to ayaka na passeport ordinaire mais tout ya qui peut na passeport de service na aéroport à Roissy avec na passeport à vert ordinaire de la couleur bleue marque aussi ba misile ke passeport de service bazana ba vérité ba koti si ezapela ba mission ba pimili bango visa bazate ba koti visa Schengen na retard et ba passeport ebungi ba zele ba bimisa ba passeport de service si le lo ba passeport ba monsieur zaka na Schengen na maison de Schengen non ebimité ba constater ou non ba monsieur ba pesi bango refi non depuis ba kocha ki ba passeport si le lo zaka na maison Schengen non ba bimisi ba passeport bon to yebiti so ba pesi bango collection question na ngai ezaibo ezabo ya collection est-ce que batu ba kota ki ambassade to bakota ete bayebisa biso vérité so bato bakotaki baopimela bango wana nde mabe bato baolandela bino bolandela nde biso bato bakota ete bakoti ayi kaka 7 personnes bakota ya maison Schengen oyo bapasseport bango baozela ti lelo bazaka 7 personnes mais eza baversion ebele bato misusu bamilisien mosusu baoloba ke bakoti ya 14 baloba bapesa bango 2 bapona na 2 personnes zelanga na orépondre yo oloba na nga na aloba nde nayokaki papa va 514 balo bapesa ye 5 babakisa na 2 papa va boyaki papa va biso bokisi na 14 te na kobeta concert wana sa bango ekoleka pe bien mais sikoyo bavection ozobima boye makambo oyo nayebi te bandeko botyolanga nga te junior nga mona kangi na miko po mutu pasi makambo ozakanda mokuse tosala papa Claude yo loba na soko lingo okita na oloba nakomesana matoma tsa Fabrice après voilà
Ah, non, la kanda, yo c'est que ça en kaka. Le papa. Je crois déjà, toyebi déjà, ne panel kendaka, mutuna opinion nae. Nene toyebi panel. Si vous soyez dans l'opinion nanga, na lingi ba deuxième té ou bien ba troisième té. Ça opinion nanga. Ça n'engage que moi. Voilà. Nazongi na likambo ndeko moko alobaki awa ke. Ba musicien ba kende, je crois que Toyoka Kimabe, peut-être Toyoka Kimabe, dans le sens que y a lobby aza pour faire, mais à loba qui ten approfondissement na yeke, a kolinga ba musicien ba za pembeni a faire te, non. Tozo kango na degré à likolo ti. A lobby ango na sens que ba kimi déjà, basi ba kimi. C'est lo ya moni, ndenge bango ba kimi, mais papa élevé azana nouana. Et de la vérité. Pardon, ça avocat n'a été yo loba magam na yo. Na olo bayanga, na lingi avocat te pardon s'il te plaît. Na olo bayanga. Yo moko po yeka ko landa opinion ya moninga. Yo no na solo ba. Ah, Joe, kompikara ba live nzambe mutaya Joe. Ah. Boti kelanga pardon s'il te plaît. Eh boti ka ya mo senga batabu. Claude 6 anga kitana yi. Moto boendeni papa. Loba. OK, tokei boye. Idée na ngai c'est vrai. Toza biso toza ndako moko, toza pale moko. Même si tout en met zonga kaka na liloba moko biso nyoso na suka na o tutaka conclusion ya biso to loba iloko moko. Je crois eza siko bal on amoni biso bagolwa to telema. Biso bagolwa to telema dans le sens que to meka ko bousculer peut-être ko ya ko pesa biso moi vision o e kangaka biloko wana nyoso to monaka ngo flou boy peut-être to ko ya ko zwa moi solution oye mutu oyo azalaka base ya makambo nyoso peut-être to ko yeba ye parce que makambo nyoso soki to kene yango na mulili trop yango pe bebisaka kope yango pe bebisaka makambo to beti déjà 4 concerts peneza ya minene makasi eza ba concert ya minene na niveau Europe eza ba concert oyo pena efutaka ba impôt ya makasi na niveau Europe bato ebele basalaka misala na ba période wana ya ba concert wana. Je ne crois pas soki ba pesi mutu sale ya 9000 personnes bakopimela ye 20 visa ya bato bakia ko sa service wana. Na logique ya vrai d'abord ça se fait pas. Bo pesi mutu sale po aya ko beta na sale wana et puis bo pimeli ne fiske 20 visa ya bato bakoya ko beta na sale wana. Siko bite ya sale bo pesi yango po sala na ngoni. Moni ke za na logique te, eza logique même pas. Donc il faut siko biso to landela dossier oyo po ekoma na suka nango to tikalaka tous les jours kozongelaka na ba panel kolelaka oh bapimelaki kingani tu papa Claude tu peux la discussion to bandela wapi tusuki la wapi na zokene na koma omoni ko bana ndenge déjà ba démarche ba msusu ba bandi yango déjà parce que ezana ba goloa lelo ba obenga ba ambassade ba obenga par-ci par-là ezana ba to ba bandi déjà ba démarche ya kobenga à partir ya kobenga ba misusu ba kozwa ba réponse kuna intelligence au mata wa yaya ba misusu ba kozwa déjà ba réponse kuna ba koloba na bango ba vérité o peut-être ba tumususu ba bombaka pour soki ba tu ba bandi déjà ba démarche ya kobenga ba tu ambassade ba kopesa peut-être ba réponse ba bino bozo attaquer ba tu boye na boye biso to sala ka boye parce que kuna biloko na bino eza boye ba réponse ko bima. Parce que ba tu balamuki, ba bandi ba démarche, ba kozwa réponse. Mais soki to vanda kaka calme boye, to tikala kaka na ba panel, to zolo baka na ba panel, sa ko sala ba action sur le terrain, nde omonaka to tikala kaka bongo. Ya idée na ngai pena na ko accompagner ba ndeko déjà ba bandi ba démarche, ya kolandela dossier
bamisie na biso bazwaka visa mpo na nini te. Non, tiela biso ba minute nyonso alobaka. Ouais, nazokata nakosuka step. Junior tiela mutu nyonso 2 minutes pour. OK, soit si ouais, na aussi ça azolinga kita na ye. To ba no cha minute. OK. Omoni biso to accompagner ba démarche ya kolandela siko ba dossier po toyeba soubassement ya ba refi ya ba visa ya ba artiste na biso. Siko oyo mususu balobaki ke ba musicien bazokima, c'est parce que bazoko banga parce que Marata aza exemple o ba musicien na biso bakolandela parce que ça exemple donc ça clair azalaka ko voyager na orchestre azalaka na passeport na ye na ba visa na ye mais tango esila ki akene ko renouveler il a fallu ba pesa ye lisusu visa mais pourquoi ba boya ko pesa ye visa lisusu ti lelo avoyager ka lisusu te alors ba misusu tango bazo mona biso pe toza na ba visa na biso mais suka awa ezo sila kala mingi te siko tokosala ndeni ndo mona ba misusu oya nga vraiment moi été na bendana mususu moi été na bendana donc eza ba raison oyo pena eko affaiblir encore orchestre na biso fako tika ambassade après ya loba sama loba tolanda na boy kicha ambassade ndeni ya sengi efa loba sima. OK ndeko ndenge azo linga aloba pesa ndeko kasongo maloba na nganga na silisi wana merci papa Claude ngai te omoni koto yozali soki osilisa ki faki ambassade azwa na lisama tipo ekene na nord. Papa ambassade azozonga naye ambassade pardon zozonga parce que Percy alinga sala lo mora vite fait ambassade azozonga nord limbisa papa Percy loba nayo ambassade azozonga. Bonjour Papa Junior, bonjour le panel. En tout cas, frère, et loko toloba, je pense que ndeko Papa Lobia Vanga anga qui na même sens nanga. Oyebi musique ya Congo en dehors ya concurrence loyale et koti mutema mabe. Donc on peut pas se faire faible hein? Puisque soki na boy kutanga ba mo mususu. Bon, nazui ka oyo tozo akizen de comme d'incompétent. Moi je suis aux États-Unis frère. Namona ango louche orchestre et voyageur bayati en États-Unis facilement mais na niveau Europe bakoma na bakal et moi je suppose que eloko oyo on peut pas bloquer muto comme relation à distraire bat relation de quoi eloko oyo il faut pas qu'on minimiser yango soki eza na ba procédure ya kosala na niveau Europe ba site kokoma et moi je trouve que rozala important Koluka, pas que ça la pression à papa Hervé, mais Koluka ko comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pour esa logique, te quand on de quoi lobby, te ou te comme on a un concert n'y soit fait rigola, et ça a un impact économique sur Bamboko et Zobeta. La fois passée, à part Makamba billet, ba commerçant va se retrouver, c'est-à-dire on a suffisamment de preuves, ya Koluka ko ça la lobby pour que pression est où ta partie Europe. Biso tout oyebi soki pression zo out en Europe mutu oya kala kana Kinshasa aluka protéger boulot na ye aluka céder na pression wana d'où pression ko ba en Europe koto ba pression zo salama et vous verrez que makambo ekoki ko changer puisque ça ce n'est pas normal pourquoi kaka les mêmes têtes et puis ba tête wana soki bazala ba concert ozana ba ampleur mususu moi je pense qu'il est grand temps pour constituer une équipe sérieuse, pour la pression. Et en Europe, et même dans le Congo, pour tout le Congo, n'est pas un frère. Congo, ambassadeur total. Biso ambassadeur na son zita. Akoma d'amener babadi na bapala batu c'était. Na mutuana soki azana problème à visa, comme ambassadeur akoma amina ye. Sentiment ko sala en dehors ya ba procédure o eza établi c'est l'ambassade. Donc eloko to minimiser on te ba frère. Comme rappelna OK na on ndenga solo, s'il faut même qu'on soit ba cabinet d'avocat ya makasi na niveau à Congo. Koluka ba avocat na niveau ya France. S'il faut même sponsoriser. Je sais que ce ba mbongo sengami pour la ça ba démarche pour les malangoté. C'est très important, on ne peut pas ignorer ça. Puisque quelque part les a défaites mais affaiblissement c'est notre armée on aime toujours subir
et aux Amalam. Donc, on doit prendre ça vraiment au sérieux. Merci beaucoup, Papa Junior. C'était peut-être ça mon intervention. Merci, Papa Père. Eh, Pasta. Papa, musique, nous avons banque, c'est mais ça, ça, Maman Loba, et qui pas collection, et qui pas. Zéla, ambassadeur Azonga. Tu vas 5 minutes, 5 minutes. Zéla, Giro, Zéla, ambassadeur Azonga. Thomas Gaboué. Et puis, celui avocat de Baraba. Il y a non tika, il y a non tika, quand il coule Keka, il faut ma Giro, Zéla, Giro. Il y a non aussi ça. Et puis, avocat de Baraba, c'est le pouvoir. On a Moussa les Arani. On a déjà mal au bâti. On peut se King Fabrice Ningeni. Ok, King, Tokegas. Faut pas ambassadeur, King a bossé. Ah, Junior, biso to lobate. King. Ngai écoute nana poso lobate nana poso me mande makamno na ordre. Yo amta des autres na King a matisi ko. Mutasuka. Zo baby sa live Junior. Faut loba mutasuka po ya matisi ko. Oba King pour la paquet tonde. Apona ba paquet. Oba King pour la paquet tonde. C'est moule. Voilà, c'est moule papa. Giro, tika mnena lo na to kenzo calme. Ambassadeur ça lo calme lo ba. On a canelo. Kala lo ga to bunda yo komona ngai de père. To go beta la mabe. Donc kala bandom do kanela venga Dios. Ngate. King ba paquet c'est moule. S'il vous plaît. Ah, Bolinga déjà, Bolinga au moins 1 minute. T'as réduit un coup de temps. Naïcha Baxé là-haut, le bano papa. Il a gardé des temples pour les laga minute. Ngana lo baboy, bandeko. Gladys Chelae. Naïna ibsabatu, monsieur Soubaira va matara ba n'importe quoi. L'artiste Virginie Manganga a joué avion à l'aéroport il y a Athènes. A commis un aéroport il y a Charles de Gaulle. Bonime vraiment côté na mayuya. Et kazozo nga Pékin na mayuya. Arrêtez de venir dire maramsus bozobe sa image artiste à dissous. S'il vous plaît. Quand tu n'as pas des informations et que tu ne sais rien, arrête de monter sur un live ou bandoloba marambo ça dit ferigola andima marka uzatika na Grèce mais Virginia kota na mayuya. Entre Virginie et Mark House, qui est l'électron, qui est les colonnes vertébrales il y a orchestre. Désolé. Merci Natsuki Wana. Papa, vous avez 5 minutes à quitter bon, ambassadeur, le papa, minute na yo. Il y a quel ambassadeur? On m'a dit ça la prince intelligence, on a sekuna, il faut mettre la prince intelligence. Ah, ça demande. Merci beaucoup pour la parole. Vas-y. Tout le monde. Voilà, le bakanga boye. Au moni dossier notre surtout ambassade dans moto à introduire dossier pour la demande de visa. Ce qui dossier va refuser yango, va ça toujours motif. Alors motif wana sikoyo oyo ba pesa ka ba artiste na biso bango moko ba yebi motif wana. Alors ce qui est ali motif oyo vraiment okoki ko contester. Il y a toujours moyen à tout ça la recours pour que bape sa visa. Maintenant ndenge ya ko combattre, je pense que biso nyo surtout to yebi na biso. Toza na muta ko bete la biso li solo te que depuis le likambo ya noir et bima to yebi yango. Mais ce que ça la ki kaka motif que non azo beta ça il y a autant de 20 000 personnes, 15 000 personnes. En tout cas, bandeko na ngai, ceux qui osali recours, ba pesa kaka visa. Mais ba refi oyo, artiste na biso azozwa eza ba refi oyo, ba signalaka vu que Europe ezali ko lutter contre immigration clandestine yango zomona mundele pe asepelaka na mutu o ayelaka ye information ezala ya faux ezala ya lokuta. Mundela lingaka bongo ke ndenge za boye groupe wana bakosala boye mundele pe asala kadini anote. Alors eloko oyo esala ke ba ndeko na biso soki ba iluse tout consort ba ya vague wana ndenge ba ya kana Athènes. La famille ki motema mabeka ka yango wana nde ba ko signaler kaka nde ba signalaka yango ba signalaka normalement
mutu soki azwi visa territorial même ya Belgique awa akokende ne pe France na nzela ya mutuka akokende ne pe Allemagne na nzela ya mutuka mais soki neti ayelaki na nzela ou soit ayelaki neti Allemagne di Congo ti na Allemagne na mutuka pardon na avion jour pe akozonga Congo akozongela kaka pe na nzela ya Allemagne. Alors likambo oyo neti ya bandeko toyebi ba orchestre ebele moyena tanga kutu ba kombo ezate je pense la plupart bazala déjà na ba visa to ba passeport de service oyo G7 atikala kozwa occasion wana te ne yango soi-disant epesa bango mwa crédibilité wana ntango bakendaka kokotisa ba passeport ordinaire nakotanga neti bon je sais pas soki nakotanga tokobanda neti na maison mère bazalaka na ba passeport de service oyo neti piroge neti akima na passeport diplomatique yango ozomona wera aliela elino piroge Odile Manzaka bakima na ba passeport diplomatique et certains musiciens bazala na ba passeport de service yango ozomona bazwa moi facilité wana meya ya makasité parce que y a certains musiciens pe bayaka bapesaka bango ba visa ya 8 jours basalaka tout bazongi héritier Watanabe azwaka occasion ya kozwa ba passeport de service tango bakendaka eloko ya Espagne wana ndozomona soi-disant bazwa crédibilité tango siko baza déjà na ba passeport wana ezalaka pe visa oyo la plupart bazwaka yango premier voyage ya Vienjora wa pasolaka bilamba bayaka na ba passeport de service et tango siko mundela mona ke bazalaka déjà na ba passeport de service bakono surtout bakenda Espagne pe bazonga domoni soi-disant tango babandi kokotisa ba passeport ordinaire nde soi-disant crédibilité ça n'a rien à voir et l'autre est là ye boyebi ke a voyagé mingi na fondation ya Mamadou Denise Nyakero ba privilège wana sikoyo comme artiste oyo ya biso azwaki yango nanu te normalement il fallait en profiter na tango oyo akendaki concert oyo ya Athènes ndenge bakendaki parce que ba profitaka nde na biloko ya boye ndenge akendaki fala kongola ta mwa 5-7 alingaki kaka kokende na Marc Aouz te tona ce qui encore na trésor congolais te et c'est par là ba solo la kana ministère en tout cas ndenge za boye nazokende kobeta eloko oyo eza ya mboka minute na ekoki te papa ndeko papa ambassadeur acheté et c'est pas et c'est pas profitaka nazo chité tango ambassadeur to ambassade bengisi yo obete eloko moko ndeko nanga ambassadeur so nazo chité je kotika mninga chité ambassadeur asengeli bino 5 passeports de service to 10 passeports de service il a 10 na ministère affaires étrangères que ba artiste songolo pakala bakoya kobeta en tout cas bakopesa 5 passeports de service to tango akokotisa na visa en tout cas bakokotisa malheureusement artiste nayebi te soki alingaka ne kosenga te nayebi te alongola yo muta désordre papa obebisa live ekotourne azongela maloba ocha ba minute yango kasi poani Junior yo muta désordre papa oza muta désordre Junior ezatuna yo ke jiro oza muninga sisa te papa bosala live yango ndenge nini te ma minute na esili minute sili papa bila bobisaka live yango kaka soki minute esili yo oza mutu akimia te Junior otiaki minute poani otiaki siko minute ponani minute poani bino tubolingo kita bino tubozokita kaka minita sa maloba tuna okasi bozomaki moninga refe mpe moninga na chite ngai mpo na ngai
Bamakambo nyonso. Pardon. Asala a débatté. Ambassadeur, je sais pas ce qu'il dit. Tu connais si Aloba. Ah, télé là-haut. Ça va, Aloba. Ngapo na ngaki. Bamakambo nyonso. Tolobaki yango jeudi au bakino sala so live. Kuna mobuta fongole so live. Bakino so fongole so live. Le jeudi, on a essayé un peu de parler sur le plan administratif. Tout toucher au token. C'était tolobaki au tali administration. Comment administration ezalaka. Et puis, Esaïki, d'une manière pédagogique, on le faisait. Sotal Saba, comment la démarche Ezalaka, et ça, on va plus même nous bouiller. Bon, ça, la conférence, bon, organiser conférence de presse, parce que ça s'est fait. Bon, organiser conférence de presse, bon, tel si battu, parce qu'il faut battre Bayeba. Et les règles, tout ça, là, même, la festigo, là. Tout ça, la festigo, là, bah, on peut même sur ma caméra, on va dire, on a douceur, mais qu'on a ministre intérieur, à ce moment faire ces musiciens-là. Or qu'il fallait que nous ayons une conférence de presse, tout le monde qui paye yoka. Il faut que la vérité soit bonne, on a cité. Mais tout ça, dans le sens, moi, il y a un carissage. Là, moi, je suis tu fais un caraboye, tu as une révolution, après, tu as un fin arabe, tu as la vite. Non. Le jeudi, tu seras live, moi, pour envoyer ma cambo news. Tu n'as pas peine que l'administration est à l'arabe. Si l'homme a pu mettre, il a raison. Si l'homme a raison, c'est la démarche. Si la démarche est simple, tu as une bonne abou. Tu as plus extra que les autres. C'est le lynchage, la frénésie, ils ont parlé ce qu'ils avaient envie de parler, critiquer, ils sont allés parce qu'à la base, Makamuti faut retirer en amont, avant comme en avant. Ah oui. Makamuti ils ont un côté actif, un côté passif. Côté passif, un côté actif. Alors, Makamuti, artiste, ça retire un côté artiste. Le côté administration, il y a un administration, il y a un parce que attention mutunyo so sala elo nyonso administration na yo bato otala ato zambongo ata ba prêtre to monde ba bemba atanga kinete mais azaki na administration ezaki no ba gérera ba si bezai administration te zala socle makamu nyonso ce que administration les a fébrile makamu tu aux a fébrile na bombozuno ekoya de administration faut sala iza na makasi alors ceux qui ba tableau na nyonso to tiango bien au moins que notre obimisa ba solution autres on a besoin pour na to on a besoin l'autre. On a besoin de complexe, ce que vous avez besoin de l'ingité, vous avez besoin de beauté, il y a beaucoup à yebi, il y a beaucoup à yebi, il y a yebi côté musique, mais côté administration, azali bakwe bate. Même si roi Salomon, il était roi, avec la sagesse, il avait des conseillers. Alors pourquoi ce que vous avez monté, vous avez non azana libonza, on a été. Il y a au cas de la bateau 50 euros, il y a pesa y bateau bambon, hein, bateau ba koufela. Alors, comment est-ce que l'eau est administratif ou lui il ne maîtrise pas parce que aïbine moussa neza lindanda koyemba et que c'est faux abattu moussa que no bolingi pe batona pe to lobela bango te ba pesa so ba compte rendité comment makambo eleka ba pimila biso nini a parler du peuple pona festival trésor congolais ya ka clarifiera ba situation mbala mo plutôt on a pe côté il y a gestionnaire a parler du peuple pas ka loba comment ki bongo to ba ki vérité. Parce que pourquoi on a visa au pendant tant que na bobana ba kanga so kacha ba kokango to zorata conférence de presse te ba lobela biso te poto biso to ba siko comment que non to utake côté ni bon mon atake pas ngapela mon que non ndeza na lo mo pe ba bombela biso obso que to mo biso pour rien. Merci Sam. Oh voilà. Ah oui, Sam aloba penza ozuzulu ndam ah am so ça va pas dérangement oza atana yo hein mais to l'exa mutu mususu yo zong après na gérango. Ah bon, tu changer dans nous. Ok, c'est bon. Collection. Ça même soit ça pendant nini parce que collection font un micro to peto ça m'a bombi 1 minute 30 na. Bon, ngana lo bakabu. Il y a pas ça voilà, merci. Papa veut ba visa ba opesa été. Moni ba blog musu papa veut mo pe akobuka pe ba makambo akokata ba makambo. Papa veut za résident en France. Pourquoi pas un mouvement déclarant la poto? Ba revenu tout ya ba conseil ka ya France awa ezaka déclarer. Pour soit déclarer entre épouse na poto awa jamais ba kopi mele visa na maison Schengen. Ah ça. Vous comprenez solution ezaka yango wana même ceux qui ba non papa veut faire que ngazo ba avocat na poto. Ba oyebisi ka makambo nga na lobi mais si oza résident en France awa il faut soit OK c'est on déclarer ngo ba revenu na déclarer en France solution ezana ngo. Merci pour ceux qui a déclaré mouvement na poto awa jamais ba kopi mele visa na maison Schengen ni a boss pour azobeta basala minene awa
Papa, il va foutre un impôt na poto. Et puis, on déclarer musicien na poto. T'es à déclarer musicien, t'es à déclarer ok, c'est naïe. Ils ont grave. Non, bon, Banaza va déclarer ok, c'est na bango na poto. Banaza ne va pas revenir na bango va déclarer on na poto. C'était papa. Mais ma déclarer va revenir na yende ya ba concert. Et ça simple, papa aussi va concert à Obek et la France. A déclaré il est fait. Mais ça, mais à salaire, à résident na poto. Même à Juba avocat, bah on y bisa ka iloko ngana olo ba o. Rosa résident na France ba o biso ba revenir na yo pour déclarer ngo awo. O ya ba concert à Kisasa a déclarer na ngote. So ka za na deux dates na nemoko a déclarer ngo awo. So ba ko senga visa ba o pesa yi. O ok c'est neza na foot il faut ba ya ko beta ba compagnie. Et ça là simple. Et ça simple. Bon ka sur ko déclarer ngo ndeza combien ba no senga ba ya ba 1 milliard en année. Non, bon soit so foot à moi 200 000 chaque année. Et ça na nemo papa va coûter à combien? Alors c'est ma voiture à combien? 500 000. Bachi on a Lamborghini wala. Rambeza 500 000 avec tout autre chose à 500 000 papa. Non papa. Bon siko papa biso tu as pour ça raison. Tu as raison on ndenge nini. Pour te aider bangoti. Hein? Ba bango ba ezaka ba cousine interne. Tu aider bango ndenge nini? Ah, jamnanga. Nani collection pas bombi 2 minutes 30. Il y a non, tu l'as donné minutes, n'a pas si il y a donné qu'il faut 10 minutes. On peut savoir dans 1 minute mon quoi. Bon le OK. C'est conséquentaire papa. Pour yo baby ça ba live non yo moko. But ba OK na live kimia yo zo ngo baby ça live. Yo za 10 minutes za local. Ya non lo ba. Ko ku te talinga tinga lo ba mamnanga na lo ba. Ko ngala ipo na mutu a. Oh, ça va bouillabaisse. Oh, bah non, ça va bouillabaisse. Tika bapi. Non, en fait, le problème est que Papa Hervé, dès qu'à Tolobi, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que tout le monde a boire à l'avocat, on a aussi maître Coco Kayudi, nani mususu wana l'avocat de Barabas. Bon, Mouto yazaki avocat Barabas. Les gars, Satan. Il m'a dit. Ça fait la quitte. Baba ma mère. Avocat de Barabas. Zambe. Mouto yazaki avocat Barabas. Comment azokoka kozala avocat ya jet set te kala azokomba ete makambo Daniel Jésus Baba Mickey. Non mais c'est vrai parce que tant que yora mabanga na bango ozoka somo avocat di Barabas donc ozoba ozoka somo bi jo o mutasambela ka Barabas sikoyo non wana femme sikoyo awa kaka awa sikoyo ya jet set ozokoka kosambela ndenge nini oyoka mapanzi nga nalingi naloba quand même pas 2 secondes nazaka na 2 secondes maman wana eza respecte okuti biso mama mama andre pa machi aza mama te mama andre pa aza mama mtema moto aza mama mama Lovres tope sio papa bandimi tara mama Maman Lovres, on a le micro. C'est déjà pour la bengi nzambe. Polo, tika Maman Lovres à loba. O kaninga micro pourquoi? Loba Maman loba. Ngala ninga loba ka boye. Na baba zizani nyonso ezo le canon. Ngana zo comprendre te elo ngana yeli ka eloko moko soki papa Hervé ko yokanga. Premièrement à longola DG Polo, à longola ba virer. Parce qu'il absolument rien du tout. Il y a montazo sala babiloko nyo surtout ba jeu oh il y a montazo salango. Faut dire les vraies choses et dire la vérité, dénoncer. On a la preuve. Papa,
akosa ki bato ke akenda kosala accident ba passeport ebunga azalaka même pas na passeport te alala bapongi na ye alala pongi aye kola musoki 18h akima tapote là balongola ye aba viré ye il ne fait absolument rien du tout et deuxièmement après na sina kitinanga deuxièmement nazo comprendre te pourquoi nazo mona lisusu zoba oya pikas côté à papa Hervé. Moi je ne comprends pas. Maman a un problème ça. Mais oui. Nastor faire na magasin azalaki. Nazo comprendre. Iye moto a sala biso azo biso bamba papa Hervé, abamba biso ba gauloise na ba gaulois yokisa biso soni na you arena. Que to somba ka 2500 billets. Azongi na côté et puis aza côté bazone mela bazolia ensemble. Moto ndingo na ko tchela papa Hervé poison. Aza amina ye. Alors, même ça maman amina ye. Na lobi papa. Yo soko za ami ya moto. Yo ke bimise na poisa devant ba adversaire na ye. Donc baki camarade na ngozala bongo. Ah ça. Toko za ami camarade ya moto fo bomba moto. Ezala bolamu na ezala mabe na ye fo bomba ye. Moninga balobelaka ye soki boza bino mibale mais soki oza côté bato au côté li ezala bongo bongo te ya ko sala biso live ya you arena ke ote bagola bazosoma biete bosomi na bino ka 2500 bi azo seka donc moto ndenge wana bozwi bozongisa lisusu nga mokolo soki na moni na ko bambe mbata moko je te jure à ko croire mais maman frère aza mwana bino mwana bino maman mbata na miso non mais c'est pas normal maman miso salini miso na wana ko chango pilipili na ko chango piment oui donc ngana linga balongola bato mibale DG pour na fo alongwa maman siko ba miso ba kimi maman tu na photo na lobini mais papa e ba miso bazo kima pourquoi selon bino bazo mona ke baso ba ke ba viser si ba kozonga souté toza la logique yo par exemple ozala musala OK na kozala musala na ezo kangama donc yo ko vana kana musala wana okoluka musala voilà regarde oyebi que voiler la face faut se dire la vérité papa avait ce qu'à continuer qu'à boire orchestre nous sur kufa nango même si vous recruter bato mususu wa kukima nana kolinga ke na orchestre a voyage akate même Marc Aouz wana ta pesi ba bus 10 un jour à kukima na ye c'est la logique des choses oyo maman ta botika maman chité pardon botika maman chité na nga kita na zolamba ngaya azoko fonga pe micro te en plus ah là là Pongo la chité to le kaya pongo la chité oui botika chité ne kaka aza mamati na lobby maman lo voit chité na na zo chité na nga mais na lobby ka boye fallait te ya biso l'air roga ko tcha nini wana anti solo ke ote yo moto binisi bonabo ça veut dire ezaka ko lumba déjà solo faut pas la makambo batu ndenge kindaka donc bakena na okende na bango etali biso te baza bata confiance te parce que ko boy moninga na tango passe ça veut dire que olinga été voilà ngana lobika bongo mais déjà pour la fois kende déjà polo application wana bango mi bale bakende nzambe